Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais koyeba ke bakufi na nini? Te. Est-ce que baliaki mbembe? Est-ce que baliaki nyoka? Est-ce que baliaki mpuku? Est-ce que baliaki moi? Oyebi que ndeko wana aponamaki na liste FCC. En tant que vice-président wana, c'est qui na liste mboko na ndeko Janine Mabunda. Tu comprends que 1 plus 1 égale 1, libal et salami, baponier. Mais il faut tout l'un des mobali ya libala te. Yango mobali yo bakelinga biloko libanda. Toyoka na ki boete. Kozongela kaka maloba tata mokonzi Martin Fayulu alobaki, alobi ce mariage est incestueux. Peuple a sepelaki na mariage entre ye président élu Martin Fayulu na peuple congolais. Libala ezaki elengi. Libala ezaki kitoko. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Attendez que Jean-Jacques Mamba sala qui pétitionne et il nga a rejeté. Bande ko ngai oyo uti kotanga bazo loba ki bakotumba eside tout ça. Parce que ngai nazo loba eside eza assis sur ba valeur. Yo ko kende ba député la muka. Mais il y avait seulement 17 personnes oyo ba votaki pour. Au moins makamnyo so loba yango ekokisami. Maka aloba qui était lolenge mapona mieux et salami ezo exposé mboka la ba malédiction. Yango toko mona. Aloba qui était mariage wana eza incestueux. Yango tozo mona. Aloba qui na biso maintenir la flamme allumée. Aza martyr ya bosembo. Aza héros. Akufi en plein exercice ya musala na ye pona koluka kotia bosembo. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne en référence, mbote na bande konyoso o botal rabiso partout dans le monde. Na confiance nyonso bomesana kopé sabiso na musala kitoko otosela bino na chaîne abino bolingaka les Congo de tous les partout. Ma Mission TV, chaîne en référence. Lelo toyambeli bino na Ma Mission TV, Maman Chantal na sirbino tu boyebi mama eba tunyo sona kati eside lelo Martin Engi tozwe lisusu po aleka na Ma Mission TV to sola kaka ndenge ba actualité ya mboka na biso ezali kokoba se kokoba mbote Maman Chantal mbote ndeko Martin mbote na bayi mboka nyoso pe mbote na bayi diaspora molongo mobimba oyo bazali kotala biso pe koyoka biso. Alors Maman Chantal, toujours les sous lelo malgré ba maladie en mboka na biso, d'abord boni santé na yo et puis boni ba maman nyonso ya décidé ba maman nyonso la muka. Toza malamu ko banana président élu Martin Fayulu Madidi o na mikolo leki la kisi biso ete esengeli po nzoto ezala kolongono to sa rapé sport à sala qui peut sport nae aza vraiment en bonne santé et décidé eza vraiment très bien malgré Covid tozo kumisa nzambe po azobatela biso toza en forme toza bien pe nyoso kotambola kaka na kolandisa ma leadership ya président Martin Fayulu tozo kende malamu mingi penza à part que mboka ndezo tambola mabe makasi. Alors mboka ezotambola mabe makasi Maman Chantal lisolo ya vérité désir c'est comme si bo kasser un bo epo ya onde zaki actualité na bino surtout bande ko la muka da émission nos bando ba vérité désir lelo o siko to suki ndenge ni pona kombo wana vérité désir. Soko lobe zaki actualité lingolobe komi na passé nzoka nde vérité désir ne ezaka na expiration te ezaka na date ya péremption te vérité nde yango eza moboko pona kotonga mboka uta 1960 totongi mboka likolo ya fausseté likolo ya lokuta tala lelo ndenge to sombre malgré diamant na biso malgré coltan malgré or malgré cuivre cobalt manganèse malgré gisement important, malgré maïtozanango, malgré zamba, malgré espèce à banyama, malgré climat, diversité à climat, malgré nyonso toko zanango loko la richesse na mboka Congo, to koti na molili, to sombre, po na nini, po to fandisa kite bo solo na bosembo. Lokola likonzi po bosembo nde tombola kamboka yango wana komona ete vérité des urnes esi la kate bwana eza identité na biso même Bible lobi vaut mieux un pauvre qu'un menteur biso tokolemba te
Potango komona lelo mboka Congo ndenge kotambola. Moto abwanya azo sosola ete oyo nyonso ezali po mboka etongama likolo ya lokuta. Kozanga kosala la vérité des urnes. Yango ekosala lelo liwa na Congo komi monnaie courante. Yango ezosala lelo liwa ekomi banal. Yango ezosala lelo ke pasi ya peuple mutu akokipe azate. Yango ezosala lelo ke dollar eleki conférence de Berlin ekomolanda to Covid na kati ya mboka Congo. Yango ezosala lelo ke nzala courante maite bato bakoyiba mbongo bakotia na ba poche na bango peuple ako souffrir. Yango ezosala lelo que santé ya peuple eza priorité te. Système ya santé eza passe. État structure ya santé moko malonga eza te. Covid-19 eye na pasi metalisi biso penza démission à l'état, défaillance à l'état. Nzoka nde soki totongaki likolo ya bosolo pe bosembo nde makambo ebele komeli biso te. Pona kotalisa ndeko oto kobika lelo eza conséquence ya kozanga kosalela vérité des urnes. Eza conséquence ya kozanga kosalela bosembo yango omoni mboka ekomi kotambola na ba feuilleton na ba théâtre na kombo ba individu au lieu to sur système ya épanouissement mboka sur état de droit comme système à gouvernance oyo ekotia bato nyonso na niveau ya égalité oyo procédure judiciaire eza kozwa équité oyo séparation pouvoir ezali pe oyo peuple congolais azali kobika ba droit constitutionnel na ye yango pona koyebiso ndeko ete la vérité des urnes aujourd'hui ou demain le lendemain azakaka soko zindakisa mboka lokwa Botswana bazana diamant lokwa biso mais basali ba usine ya raffinerie ya production ya traitement ya nini ya diamant na bango lelo to ya croissance na bango eza développé tango bakolo ba pays africain eza na tina te mais batombola te Botswana eza pays africain mais o est distingué na mode de gestion na bango. Pourquoi? Parce que au-delà de la richesse nango, Botswana a associé qui justice, a cela qui lutte contre la corruption, a tongimbo ka sur ba valeur, o alandeza moboko. Parce que la vérité c'est Dieu lui-même. Donc ce que tongimbo ka kozanga bosembo, elingi koloba ete tongimbo ka libanda na Nzambe. Nzoka nde o etongami libanda na Nzambe ezalaka na mapambolite. Alors merci maman Chantal kakali solo tongimbo ka na bosembo ezali ndenge o éclairci biso batnyo so batala biso. Alors lelo o na éviter ceux qui message no kopesa pona coalition o ya biso lelo o bazali ko kamamboka FCC na cash. Lelo petozo mona procès ya 100 jours directeur ya cabinet chef de l'État Azana Boloko na évité par rapport aux deux monango et tant que Ozali maman et la muka maman et sidé message européen ça pour na bandeko tout au bord la biso partout dans le monde pour la coalition FCC cash biso tozana message à kolobate à kobaxate peuple congolais zo vivre peuple congolais zo mona que le président élu Tangazaki na meeting na Kisangani alobaki bien alobi mariage wana eza incestueux. Alors, qui très bien, ils ont contre nature coalition, ils ont coalition au peuple à cause les locaux moroté, la coalition, ils allaient au local au ndakisangana le baralère nyoso, pilipili na tomate, balata ravarez moko, mais babeta équipe moroté. Tango ba mobe sous balati vert, batamboli ensemble, tango ba komi à côté là, ba komi rouge. Mais est-ce que ba joue à Carole moko? Eza piko coalition les andengwana donc bazali bakola te na bango varez moko kombo coalition est-ce que ba jouer rôle moko c'est ça le problème alors eloko biso to ko intervenir na niveau que coalition et koki kozwa pays en otage te c'est ça le problème et kozwa pays en otage te il faut intérêt à pays avant intérêt ya ba individu to ya ba particulier donc tokoki kolobate lelo to brader justice pour la coalition tokoki kolobate lelo mbongo bimi na trésor public et réflexionner bureau ya Sénat peuple azanga ko yeba ndenge nini basaleli mbongo wana pour la coalition tokoki kolobate lelo procès à 100 jours mbongo bimi na trésor public peuple azanga ko yeba nanya zumbongo na ye nanya saleli yango nini pona komba coalition non coalition ezali eloko oyo
et ça une constitution na cadre que tango ba élection et salami des élections démocratiques, transparentes et apaisées bien sûr. Et salami bato ko sangana pona ko constituer majorité parlementaire. Et ça na mobeko li konzi. Mais ba élection na biso et salami. Est-ce que ça qui transparente? Est-ce que ça qui démocratique? C'est ça la question. Donc, biso to côté en affaire privée on a té to ko zongela ka maloba tata mokonzi Martin Fayulu alobaki alobi ce mariage est incestueux peuple asepela ki na mariage entre yé président élu Martin Fayulu na peuple congolais. Alors asepela ki na mariage était o euti na ba accord mais lokola toza devant un fait et loko ni tokoloba loko te ezali bala na bango tango babandaki tozalaki te place basaki acte de mariage toyebi te nini bakoma na kati bapona régime nini matrimonial toyebi te tokokota ngo ndenge sotonga mboka mpona biso tout surtout peuple congolais aza me bambongo ezoliama na ndenge moko esengeli bamilio ezotangama est ce que message okopesa te mpe peuple mpe azosouffrir tozalaka bongo te nde tolobi lokola moto deja ezali totika tosala. Non, l'argent, ça sort du trésor public. Et ça, c'est l'État, c'est la coalition. C'est l'argent du trésor public. Et c'est Toye pas vérité sur Mbongwana. Peuple a droit à information. Article 24 de la Constitution est clair. Peuple a droit à information. Moto asali Mbongo à l'État a droit à devoir à redevabilité. Il faut expliquer biso Mbongo ça mindenge nini. 100 jours programme. Est-ce que présidence de la République est un programme? Constitution est ce que programme il y a gouvernance et ça l'a géré à un niveau exécutif. Mais ce programme est seule exception et qui est à niveau présidence. Tant mieux. Si sur le terrain, misa na ngozandeni. Oyebi lelo batinde ba souffrir na Tchango pour ba koma ville. Pour ba bima ba ya na centre ville. Embouteillage, poto mbula, saut de mouton, eza ko embrouiller bato. Est-ce que c'est là qui est important pour nous? Olia ko kene na walikali autre mona bilili ba hôpital ezate batu ba olela na ba graba batu bazo tongana bandenga pasi batu bazo un infirmier comme médecin comme ko opéraka batu olie mbongo ane bongisa ta mama emo olie mbongo wana esala ta bilanga la plata bateki a batu balia olie mbongo wana est créé ata ba structure à développement et appuyer ata ba commerce informel mbongo wana ekene na ba poche ya batu. Le peuple a le droit, il y a qu'à comprendre, et là on ne va pas baisser les bras, toko landela angoti na suka, peuple sengeli ayeba, qui a pris quoi? Mutu soka yibi mbongo, ceux qui a kangami na boloko, et sengeli zong sape mbongo. Il faut te comme à un niveau là. Toki ne Congo bila le billet était 60 millions, plus de 60 millions ba nyongo ya zofuta. Mbongo ki wapi? Il faut mbongo zong un trésor public. Toyoka ba 200 millions. Toyoka bambongo ka ba chiffre mais yo peuple azo souffrir. Nzala. Biso de continuer dans l'hémicycle était mais ce que moni ndenge batu ba yaka koluka mama Chantal pona koluka lipa mama bana balali nzala mama mwana boye mais ozoka pasi. Tozana ngopete ebele to ko banda ko pesa abatu mais l'état a joué rôle nini. Rôle à l'état ezanini. Depuis le baki courant na mai ofele courant na mai komi bokilo et comment yoka batu soni ezo ya susu malongate ozo mona te que peuple a laissé pour compte maintenant ulio mema biso na ba question d'état au total comment vit à peuple ezali qu'est-ce qu'il faut faire le vraie question misère est commis à outrance pas si insécurité même en Kinshasa. Bisonga mama Chantal nazolo bano nazali très dérangé. Toza insécurité moins zate. Olia ko banda ko landela ka batu po ba lobby boy. Commencer à kotia peuple na niveau o ya malamu. Ko luka no fiske, ko lia toza na mabele 80 millions ya terre arable. Ezo sale lokonien. Est-ce que Congo a défali pas? Congo a koufanzal. Est-ce que Congo a importé maïs? Est-ce que Congo a importé Saint-Charles? Tozan a le lac le plus poissonneux du monde. Tozan a mabelo a tosali bilangate mbumalido sekoi et boti. Comment
ko sala que peuple azelo kwa kolia azoma ya komela peuple ala na ba condition ya kitoko peuple azoma sala ba jeune bazala bien encadré bien éduqué parce que baza venir à lobby toko bando traiter ba sujet ya ba individu. Ça c'est une distraction. La puissance publique, le pouvoir public, c'est dans un système. C'est dans les institutions. Oh, Sengeli, et la kisake, toza kosala nyoso pour que peuple nabiso azala malamu. Nous voulons le pouvoir pour le bien-être du peuple. Mais quand tokomi pona koluka, ba posa ba individu, là ça devient aberrant. Alors, Maman Chantal, merci. Nancy Bandeko Belé, Bayoki Ndenge, vraiment, Bimisi, Mungongo et Mawapo, na population Nabiso, surtout, na la République démocratique du Congo, Bandeko Diaspora, Baota Labiso, na ma mission TV, na Mbio Lelo, na ma mission pour tout ça l'émission. Alors, Maman Chantal, Biso tout, Okaki, Ekoinda, Lelo, na Isidé, Tokaki décidé ko bukana tokaki ko pela moto bande ko IDPS baza vraiment na kanda na bino balobi bino nde bande ko ya lamuka bosali makambo nyonso po Jean-Marc Kaboun alongwa na poste en étant que vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, quand on a fait makambo wana tozoyoka ke Jean-Marc alobi mutu moko te IDPS ako remplacer ye moko arozonga na place wana. Koto pe INC alobi bango nyonso ba na cash, bango pe ba luka mutu na bango kota. Koto pe bino ba opposa bando na biso opposition. Na lingi o éclairci ba nyonso ba landa. Pourquoi dossier wana Jean-Jacques Mambe komi na niveau? Biso tozaka na opposition te, toza en résistance. Nous avons résistance pour la Constitution permettre au biso peuple de résister na batunyo so bazu pouvoir kozanga ko respecter souveraineté à peuple. Na lingi na loba likambo yo omoni na uto biso amboka ezokufa parce que batu bazo kanisa ce sont des hommes providentiels. O batu ba kanisa ke sans bango vie ezate. Nzokande le mystère de la vie, c'est dans le main de Dieu. Mboka ezokufa pourquoi parce que batu bazomona neti baza ba super homme nzokande moto amitiaka likolo nzamba kitisaki na se ekozala malamu mingi lokwa makomi pe lobi dans le malheur l'homme sage réfléchit na kopesa toli na bandeko langa il faut ba rentrer en eux-mêmes ba s'examiner bandeko na ngai oyo uti kotanga bazoloba ki bakotumba eside tout ça parce que ngai nazoloba eside eza assis sur ba valeur na ba valeur a eside ezotinda biso tango moni likambo eza rentre d'abord en toi-même examine d'abord eloko ekomi pona nini maintenant quand tu sauras que ekomi pona faute na ngamoko tu vas te ressaisir au correctifier ba tir na yo pour ko éviter que makamba bongo ezonga lisusu batu bafandi libala mwasi na mobali baswani sikoyo soki bazokisani soki mobali abakeli mwasi biloko libanda alobi alingi esu na ndako na ete sikoyo biso problème na biso ezali biso tokota makambo na bango te ntango babalanaki nayebi si oyo tozalaki te régime matrimonial oyo baponaki na libala na bango peuple congolais ayebi te bon sikoyo mobali soko abakeli mwasi biloko libanda sikoyo ya biso nini on va dire bosali de toutes les façons pour Jean-Marc Kabunda longwa biso tokosala na tina nini oyebi ke ndeko wana aponamaki na liste FCC en tant que vice-président wana azalaki na liste moko na ndeko Janine Mabunda to comprendre que 1 + 1 = 1 libala esalami baponi ye mais il faut tout l'ende mobali ya libala te yango mobali yo bakelinga biloko libanda toyokanaki boete régime na biso ezalaki communauté de biens ou bien ezalaki séparation de biens ou bien ezalaki communauté réduit aux acquis esengeli toyeba yo kotuna nde mobali ya libala yo nde oza mwasi oyebi régime ya libala na bino esida ya kosala nini na kati wana po cheki songi te ma Jean-Jacques Mambe aza na MLC bino tu boza na lamuka éviter ya kobanaliser mboka oyebi ke RDC ezangi dignité lelo RDC tombé plus bas parce que to limbisa ngai baimera bato ko dicter ngai ligne politique te ngai nazosala politique ya ba valeur comme mon président Martin Fayulu m'a dit comme Esidé aux Hollande nazosala politique ya ba valeur comme Lamuka
C'est-à-dire, biso tokokota na makambo wana te. Ndeko ayebi que baza na une quarantaine de députés. Po akoma wana esengaki nini? Po alongwa pe wana esengi nini? Est-ce qu'aujourd'hui, au nom ya soi-disant coalition, okoki ko priver un parlementaire à sala musala na conformément à exercice parlementaire? Dis-moi, est-ce que démarche ya Ndeko Mamba est prohibée par la loi? Ce qui est prohibé par la loi, c'est une démarche en bonne et due forme comme un député en fonction. Où est le problème? Mais c'est ça l'état de droit, la séparation du pouvoir. C'est l'état de droit qui demande à ce que loi est au-dessus de tout le monde et que même Parlement est voté qui yo, même Parlement est sans yo. Maintenant, toi tu vas t'apprendre aux gens pourquoi. Parce que si et seulement si, Liba les Aaki est lengi, Liba les Aaki Kitoko, qui trouve une femme trouve le bonheur. Attendez que Jean-Jacques Mamba qui pétitionne, et il a rejeté. Il ne suffisait pas de faire la pétition. Il fallait aussi que la pétition les a validée et puis voter les cas. Maintenant, au Tali, 287 ceux qui n'ont pas de sanité. Votant au balobi non. FCC na la muka binonio sobosanga. Qui est na babilo ko anatesi. Les keli batunde yango na balobi pourquoi que la muka bande ko député la muka FCC basangani est-ce que beaucoup mi batumba député c'est ce qui tue le pays. Un député national présenté dans la liste à parti naé local a décidé azui mandature naé les législatures naé azoro sala tango aza voté par le peuple aza lisusu député a décidé aza un député national s'il te plaît botika obomamboka c'est un député national qui agit conformément à la Mibeko Mboka, na règlement intérieur du Parlement, pe na musala nae attribution nae en tant que député. Ce sont les députés nationaux qui ont agi. Moi, je ne suis pas porte-parole de l'IDPS. Moi, je parle les CID, je représente les CID en tant que bouche autorisée à Koloba pour les CID. Tu ne peux pas m'amener le débat à Balabala. Tu ne peux pas m'amener dans un parlement debout. Moi, je suis Nakati à hémicycle. Qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle? Un député à Zosam Salanae. Est-ce qu'il faut en vouloir les députés pour Zosam Salanae? Mais non. Au lieu de Koluka, Babouk émissaire, vote Salemaki. Yoko Kende, député à la Mouka. Mais il y avait seulement 17 personnes qui votaient pour. Pendant que Bangomoro Kash a une quarantaine de députés. Alors les autres députés là ont voté comment? Donc laissons-nous. Botika ko mema débat ya bassesse. Botika ko fragiliser République. Botika ko yoki sabiso soni. Mboka Congo ebimisi ba kalaka. Ebimisi ba professeur, ba chercheur. Mboka Congo ebimisi bato mayele. Lelo mboka Congo comme on dirait ezana bato mayele te. Lelo mboka Congo ezala on dirait ezaya ba apprenti te. Congo zo mérité angote. Merci que mutema mabeza na kati wana soki ba député baza. Faki pona bongo te. Mutema mabeza na ngwana te. Vous devez apprendre et akotosa ndenge état de droit bozo yemba ezoloba. Soit tu oses comprendre l'état de droit, soit tu oses comprendre contenu nangote. Longolanga na makambo à lobby et zalaki histoire. Moi je ne traite pas individu, moi je parle république. Oyoki, moi je ne traite pas les humeurs des gens. Moi je parle république. Et moi j'ai dit que tozala tina ya koluka kolaki sabatu berté. Tomi tuna biso moko. Est-ce que j'étais à la hauteur ya tâche va pesa kinga? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Qu'est-ce qu'on me reproche? Par mes attitudes, est-ce que j'avais les valeurs d'un homme d'État? Est-ce que ce que je faisais, j'étais en train de consolider, j'étais en train de vouloir la cohésion nationale ou je voulais la dislocation? Il faut se remettre en cause, il faut se poser des questions.
Il n'est pas question ya koluka kola. Au moins ba évangile wana et c'est kufa. Au bengi ba tnasan zete, au komo ebisa bango, au moins ndé na boy, tel mutu asali boy te. Yo yebisa biso na sala ki boy musala nga boy na sali yango bien, naza compétent, mais na sentir que naza injustement traité, na lingi na recourir na instance judiciaire, na recouvrir ba droit nanga. Tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit. Non. Il y a un problème dans le pays. Il y a éthique, la moralité publique. C'est un problème sérieux. La dépravation de mœurs, c'est à tout le niveau. Na Sénat au monarchie, fleur. Na Sénat au monarchie, manque d'unité. To na assemblée to monyango. To kiri na institution mususu to monyango. To moni makambo o esali soni na mboka pour dire que le mal est tellement profond qu'il faut regarder les choses en face. Il faut traiter de vraies questions na mboka. D'abord dépravation de mœurs. L'élo insécurité koulou les phénomènes. Koulou na l'élo moins zate. Insécurité na est partout. Mboka mobimezatsu na kati insécurité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui fait l'intérieur? Ministère intérieur est-ce que le Congolais peut comprendre? C'est ça la question. Aujourd'hui, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, vous avez confiné la Gombe. Pourquoi? Jusqu'à quand? C'était pour 14 jours. Aujourd'hui, tu combines à combien? Combien de ménages en souffrent? Aujourd'hui, nous entendons que Balingi ba Fongola, ba bar, ba terrasse. Est-ce que c'est ça la priorité? C'est ça la priorité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment mettre les énergies totales, intelligence ni te dégager pour que tu traites le problème. Covid et l'axibiso mutakala, bosoto, toi na eloko te na mboka, toi na maete comment ba copier coller, yango to salela, sans kota la réalité mboka Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est temps d'aborder les questions en face. Ces questions doivent être abordées na fond, na forme étant. Aujourd'hui, dites-moi, c'est le Parlement, malgré. Parlement, il y a une question d'individu. Tous ceux qui ont 2 ans. Tout le monde traité tel a fait ça, tel a pris ça, tel a fait ça. Tout le monde a mieux que Bimakia. Tout le monde a un népotisme. Tout le monde moi na maman, leki ya maman, tata mwasi, ndeko papa, nyoso tozo talango, mais Mobutu to finga kie, Mobutu to lobaki aza dictateur, mais Mobutu aboyaki tribalisme, Mobutu aboyaki népotisme, Mobutu alingaki te makambo wana ezwa esika na mboka, Mobutu abundaki pona intégrité territoriale, abundaki pona cohésion na unité nationale, tomonaki ndeko compte de ville akikana Mokongo ba voter na Kivu. Tout le monde qui va maman nzuzo ambombo na ba Congo. Tout le monde qui va mabato belé en l'air à Mobutu. Mais les lots komi wapi. Tout se remettre en cause. Où en sommes-nous maintenant après le hold-up électoral? Toza wapi. Les lots, vérité, ça recouvrement forcé. Vérité, ils ont quota partout. Ils ont réclamé souveraineté à peuple. Au lieu de même bateau, na ba distraction. Toza sunata distraction. Chantal kaka na makambo lobi bato bazali kokufa. Alors mingi tozomo na bato bazokufa baza na présidence kuna, mais to mona porte-parole et chef de l'État alobaki ki eza na preuve moko to bato bakufa pour na poison. Alors na lingi o éclairci pe biso po utolo bato bazokufa ndeko ya bondeko rozubwe. Mais mingi bato bazokufa baza na présidence o bazo travailler ensemble na président de la République. Ndeko Martin comme poison zoloba matro. Oko épargner ngai na biloko balabala. Le constat est là, c'est que mères ce sont de Congolais. Et cette mort en cascade, ces morts en cascade, ça nous interpelle. Biso to ba bantu. Na mboka na biso ku tozape na loi oyo to rendre hommage na mort. Yango mona ka soda sala ka salut devant et bembe ceux qui zolé. Tout ça va Congolais. Quand les Congolais doivent perdre de leur vie, comme ça, les lots, autant, lobby, autant, il y a des questionnements. Les gens se posent des questions. Et nous avons le droit de connaître, de comprendre ce qui se passe en réalité. Mais dire ceux qui bakoufi nanine, moi je ne sais pas. J'ai d'ailleurs besoin d'informations.
Oso comprendre. N'a évité, mais j'ai constaté que mes compatriotes congolais, bazokende, bazokufa lokwa nguba, na komo mituna, mais na komo le bapé pour mon pays, ça donne pas une bonne image. Est-ce que l'investisseur bakozala na empressement ya koya na mboka na ngai? Est-ce que ma solo ane kopesa mboka na ngai lokumu? En tant que congolaise et prise de valeur, na komi tuna motuna. Mais bazo kufana nini? Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de donner la réponse. Ata soki famille ezana ndako. Bozana tata na mama na bana. Tango liwe koti, ezokolia. Na mboka total rapé, taba bantu te. To banda mo la pele mo babité. Yango village yango, soki royaume yango abiso komika ka batuko kitabete. To benga nanu les chefs du village. To tuna nanu bango tozozonga na authenticité wana ngai te parce que ngai nazonga kana biloko wana te bango bakoloba no balobi to tuna nanu ba nzamba bakoko. Ezara boete. Tout n'importe parole chef. Nzamba bakoko to tuna to mituna nanu motuna. Likambo nini? Ah, est-ce que totangisaki makila? Ah, est-ce que tokotisi corps étranger? Ah, est-ce que tosimbaki interdit? Mituna et tuna maka. Ezaka en tant qu'Africain, en tant que Bantou, toko mituna mo mituna, kaka na sens wana. Nde toko mituna. Na chef du village, azaka chef oyo, peuple a ponieti, peuple a lobiende mokonzi. Yango moni ba memaki na chipoi. Yango moni ba tambola kana na chipoi pona koloba keto porter yo. Bazonga ka mo si matin, sa aboni. Yango ndezalaka. Pour moto nyonso Bantu o azala makila ba Bantu oyo azali africain ayebike tango makambo ko ya mbilinga boye esengeli to sosola wana nde biso tokoloba mais koyeba ke bakufi na nini te. Est-ce que baliaki mbembe? Est-ce que baliaki nyoka? Est-ce que baliaki mpuku? Est-ce que baliaki mwamba? Est-ce que bamelaki maya mabe? Est-ce que balataki elamba mbindo? Toyebite. Ça va confirmer biso. Alors merci maman Chantal to komi na souka émission na biso na lingi juste opesa message ya souka poto kabwana yo mwana mboka Martin Fayulu azali banda ya République démocratique du Congo et puis jour rokita ekozala ndenge ni pona mandat ne po a coordonner la muka ndenge bobongisa ki makambo. Merci vraiment bandeko eza esengo mingo ande mutuna esepelisinga koleka mituna ya sotuninga. Le président élu azali na États-Unis d'Amérique. Ezate ki akimi peuple le quoi ba mususu balingi ko le confinement ezali pandémie ekomi ekuti ki yazalaki kuna ba mesure ezwami moyen asala ba navette ezate yango en tant que citoyen en tant que responsable ayebi que nazela parce que sengeli nami batela pena batela ba imboka na ngai soki makambo eza levé esili. Le président élu a kozonga kalate akoya na kati na biso tokokende ko yamba ebo mesano toko talisa epo omoni makambo nyonso aloba yango ekokisami maka aloba ki ete lolenge mapona mieux esalami ezo exposer mboka na ba malédiction yango tokomona alobaki ete mariage wana eza incestueux yango tozomona alobaki na biso maintenir la flamme allumée esengeli to maintenir flamme allumée peuple congolais kolemba te tosengeli tobunda mpona mboka na biso ntongo midi pokwa tolandela yango mpa na vigilance ya solosolo abendaki mpe bajuge matoi alobi to rendre justice au nom du peuple auti koloba na biso akaka lobi alobi aza très indigné ya kotala penza liwa ndenge ezali kokoma lokola monnaie courante ekomi banalisé na mboka azali kokamwa tobungisi juge à compatir ayebisi bana Congo toza ensemble akoya kalate to milengele to yamba ye nkumu na biso et puis leur azoya kaka lokola le président élu te akoya lisusu po ifa zwa sikoyo coordination ya lamuka ozo comprendre sikoyo double casquette wana
tango akoya baimboka Congo biso nyonso to bongama to zala déjà prêt pona koyamba nkumu ya ekolo kotalisa baimboka mokili mobimba ete le chef du village est là. Alors maman Chantal tango kaki po to comme na suka juge akufaki et puis balandeli en hôpital ba moni ki akufi na poison et tant qu'il y a maman ya mboka ko pesa message ni ka pona juge o akufi atiki bana na procès ya 100 jours o asambisaki Vital Kamerhe. Aza martyr ya Bosembo. Aza héros. Akufi en plein exercice ya musala na ye pona koluka kotia Bosembo. Siri misolo ya baimboka Congo. Paix à son âme. To compatir na libota na ye. Pe to tei kaka bato yo. Ba pona na bango musala kolongola ka pe ma bato. Ba se ressaisir. Nzamba lingi bango. Ba bongwama. Batika misala wana. Yo zanani. Polongola pe ma moto yo kela kite. Nzamba zali. To senga ka makila na ye. Éthique à la stérilité. Merci. Alors, merci Maman Chantal, numéro de téléphone, bande kotuba otalayo, poto kabwana ma mission TV chaîne à référence. Plus 243 9000 48 705. Plus 243 9000 48 705. Alors merci boza la branché na ma mission TV bongo tozula kibino Maman Chantal pour éclaircir biso to sola vraiment ma solo o makambo ezali koleka actualité na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo botika malamu na ma mission TV chaîne à référence. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira. Ma mission TV, le miroir du monde.